Ah, vieux, toi qui n'es pas toujours. Yo l'équipe papa chéri, attends ngamoni na zaboui. Ngamoni na zaboui na bogara au saranate. Nana nzela minu, nana option. Nga. Na long jambe, na za gabari, na za ndenge mobali ya zalaka. Ah, ce qu'on fait comme na TV, mutamaele ne bobara ke mutamaele, agava biso ba mirna ndaku. Agravara biso ba na za bogara au saranate banini boga yo l'équipe JDT molopo, o l'équipe sac chipo na beauté. Ve ah er moto bukto kende pa ito songe pai biso to après na onyo so lingo sala biso sana na biso oboma biso oboma biso déjà to zo ndo kunda biso yo kunda ne biso to ndima de makambo ne to boto kotika ngote au moins que tika musique ke va na poto ze la stade no beta stade Roberto ko sala mama na mpiaka dans la histoire donc on a exact kokota musique na biso kokota musique na biso na baisse soko lingo ça spectacle ça le pas nous peut la monnaie ça la spectacle kuna zongo changa ba chante au monde ba spectacle ça yo ke lukoma mo stade rendez-vous le 13 biso to beta to chest stade wana to beta les anniversaire nanga to fetongo na ndenge ya parler mais to beta sko na nko to beta siko na nko pour mon puissance na biso et puis bana chango ata mona chango mo yo ta lokuna te parce que eza na nzembo boyo ka kuna te et puis ba cri o yanga ba kari wanze ba interco de marque c'est ba générique yo o mingongo na ngezali ndenge bolongo livo na nga na TikTok bobeta ngote so bobetango ba na oporter bino plainte osuka no faux ya faux sozo ke na biso ke na ba télévision na ko ke porter plainte ya tanisanga te papa na mta tanisanga mutongo finga zo ba mena so yo so to komana no na WhatsApp te to commenter na bo commenter exploitant ngai pona mineur na ko ke no na justice ben oui na mineur nga beta pa na mwana oyo lelo beni oyo mwana oyo beni wana wabina ya ngonza mari to bita omona na muke apesa eni mwana ndai mwana muke apesa famille ni mwana na carton na kapé à l'époque c'est ça yango to zoloba parce que to moloba po pouvoir comme le na TV atinda même ba saper ba finga biso bani pani ba misere mo ba oloba te et puis non ke bisa sous junior wendo e ça na nzembo na yebi yo to atole yo na ebite atole na victoire na yebi nzembo ni yo sala na kitira pays vocal no nini o nga ponga ne boy na yebite lo yo mbate na mokili nga na yebi yango te to yebi no wango yo te to zolo ba mama kitira pa ba muno ko mutali boma po yebi no lo te bimano na makambo yo ebi ke nga na beto na village chete mba o yebi alors continuez sous mais affaire mo ezo kamusa mokili ezo kamusa parce que je sais qu'à Bundi na moment moko guerre moko yaki contre ba Gaulois donc défendre na rancune na faire par rapport à toujours défendre vieux parce que aux ali to kolinga te ba manquer fe na biso mais vieux mo azo se respecter ko les gars na TV ya lingi ba musicien ba bimate il est le plus beau ya ba musicien congolais botai de musicien le plus beau ya musicien congolais ah vieux to qui n'est pas toujours yo l'équipe papa chéri atanga moni na zaboui ngamoni na boy na bogara au saranate nana nzela minu nana option nga na long jambe na za gabari na za ndenge mobali ya zalaka ah ce qu'on fait comme na TV mutamaele ne bobara ke mutamaele agava biso ba mirna ndaku agravara biso ba na za bogara au saranate banini boga yo l'équipe JDT molopo o l'équipe sac chipo na beauté ve ah er moto bukto kende pa ito songe pai biso to après na onyo so lingo sala biso sana na biso oboma biso déjà to zo ndo kunda biso yo kunda ne biso to ndima de makambo ne to boto kotika ngote au moins que tika musique ke va na poto ze la stade no beta stade Roberto ko sala mama na mpiaka dans la histoire donc on a exact kokota musique na biso kokota musique na biso na baisse soko lingo ça spectacle ça le pas nous peut la monnaie ça la spectacle kuna zongo changa ba chante au monde ba spectacle ça yo ke lukoma mo stade rendez-vous le 13 biso to beta to chest stade wana to beta les anniversaire nanga to fetongo na ndenge ya parler mais to beta sko na nko to beta siko na nko pour mon puissance na biso et puis bana chango ata mona chango mo yo azolo bana ngai directeur na zo le kana télévision azolo bakeo net quartier na ebite yo na ebite oito no so iba uvira so ibe wapi o na baba yoni o sango ah ba je sac ba diamba na nango ebite ke je sac mela diamba to kene no bo ponga na za sukuna te mwana président mwana ya président na bango Félix Oise quoi bakatalai balo ba mela bangi de oh tikabo oh ngana lo banoti mwana les professeurs ngana ebisi yo oh le dit chopo na stade bagolo boya na binote batinda ngana finga fere oh tikabo bonjour
bonsoir na balandinyo surtout ya Koba Plus. Fidèle na biso ya Koba Plus, vraiment salutation na bino. Lelo to memeli bino mutu bolela ki trop, mutu bosenga ki, mutu bobenga ki partout dans le monde. Bolobi koma Kobe zozwa invité wana te obino bolobaki, hein? Le Nyamuragira. Je sais que tu peux. Moto a binisa biso des années, azo continuer, azana minute, azana kata cuisine, hein? Azo lamba. Lelo te recevoir, je sais que tu peux, bonjour. Bonjour, Nabandekoto, Wanandara Koba Plus, hein? Bonjour, en tout cas, Nabi que Mikolo est vraiment difficile pour nous faire la émission parce que toujours concentré dans nos génériques Nabiso, toujours benga Silikoti. Donc, toujours bundama, mais tout ça déjà dans 70 à 75% déjà au dia tout ça quoi. En tout cas, pour comprendre vraiment, donc, tu joues na passe, tu joues vraiment na passe pour azopé mati, maintenant tant repos vraiment zate pour comprendre là la studio des retours na donc to kalele ka na nzela donc pour comprendre quoi. Je sais que tu peux générique pour na studio et pourquoi vous pouvez son combo Silikoti. Bon, et là dans sa sika, Silikoti. Nous sommes là dans sa sika Silikoti mais générique to bengango Instagram. Robin on peut Twitter. Parce que les qui et au lega bilo rebelle bimi awa. Ya mo to zo bengango Instagram na dans sa sika to bengango Silikoti. Voilà. Dans sa sika Silikoti. Et ça te Silikoti o ba pesa ki bo beta ka ou comment donc bo se référer na wana ou comment? Bah oui, dans artiste on nga na zo mona. Et le rota na te na kolela na kikomwe. Ah na kolela na kitaba be ya foko. On comprend. On s'inspire parce que chaque fin de l'année na bomba na somba rentaba pour na bombe boile pour na libota. Ton na dena taba on na s'inspire na tout monique biso to yelaki musique comme so mama basili côté belé OK physique basala ngona pantola jean te basala ngona na t-shirt te. Vous comprenez tenir sport réel mais biso komaki avant banda répétition. Vous comprenez OK mutuku to appelle so ba idéologie wana nga banda musique liboso na ye. Vous comprenez nga banda musique liboso na parce que déjà na otala qui était o yango te physique basala ngo basala musculation ezali ba pesa sala ba physique yali et dans la lié répétition te. Voilà. Ok. Siko toyoka ki lisolo etambola ke circuler na ba réseaux sociaux, likamba voice, likamba ba debok, na yebite parler ngaki ezaki vraiment nini affaire ya voice wana. Bon, affaire à voice ezali ça y a voice mo ndenga na ebeli tonton Félix choisir quoi. Vous comprenez ndenga na ebeli na makambo na zaranango. Mbele héros so d'ailleurs dans mon mabé mbele surtout na ba parquet. Vous comprendre mais pourquoi mutu azoemba makambo oyo ayembela rabato ayembela ba complexé ayembela rabato bazara balingaka vérité te OK ye moko ndaza parmi makambo wana nyoso parce qu'il y a une vérité te alingi batalisete so d'ailleurs voix ça mabé mbelingo ko voix ces akara pour toujours réclamer ba droit tout en orchestre ata ministère mo za na mutu kazate. Vous comprenez qui tire des équipes et orchestre moukete et orchestre mounene ou beti ba Olympe c'est marambe belé ba danseuse ba futa maraté ba danseuse nyo so vendre banda ko tata na ba mwana maman na bango ba zali ba fio déjà ba commune ba 30 ba nini ozomona biloko na nyo so zaki orchestre mobimba mais lokola biso to zasko ba oyo déjà toujours pesé ya on mona qui comique o to sali ba voice ba nini lo ba luka raison mais so zo luka raison oh ye moko ba mutazo luka raison mais e banda ndenge nini o ba beti ngai mbata ba otuna abeti o mbata o salier nini foyeba ba tu le ba o la raison zo la raison o boina bo ba prouver biso le contraire ya makambo so to loba abinisa biso misene ni o ya ata mutuka non qu'est-ce rien. OK to à mon avis le quoi neti bino boyo ko diaboliser ba musicien bino boyo ba musicien wana to kuta te biso ne to ba kolonga ku biso tali kitira so tali kitira ba grand chanteur
baza wana babima te bapeta so bakini pader bamise mosusu na moni wana bajunior milimo bapeta so badarli baza na bagrand chanteur babima te mpo ani babima te parce que moto aza na kati ya orchestre wana ye atalaka part na ye na famille na ye esili ozo comprendre misi akobima te misi asouffrir misi abanda kolia lokola biso boye toliaka tozala na bayaniki nia tozalaka na baiveko molaso ozo comprendre ezalaka mpo tobima et puis tobima na baforce na biso misala na biso mpo biso toza bato oyo toane kopesa idéologie na orchestre ntango tozongi bamisien vie botala so likambo biso kaka boye biso kaka ntango na bino bozalaka mpe kaka boye nde tobandei kobunda mpona orchestre ezwa ma stabilité ozo comprendre todiabolize mutu te bamisien balelaka ndenge aza wana ayebi orchestre mobimba banyongelaka ye mais toyoka ke yo ntango ozongi sira bapesaki yo kara bapesa nga ka so apesa nga mutuko bayanga bala sona ba TV makambo nyonso nga na yana mbongo nanga abakisela nga ne mbongo abakisa eza kuti eleki na misalo nga na sana kitira pays e ba pibisa primisa masango ba yo mbano bi ekota combien nga azwa combien oh papa tokende pai tozonge pai ba serona to ebana miketo mona kaka succès melelo te lelo na responsable tano sala fu futanga mbongo nanga si on a petit concert, il faut appeler ça quelque chose. On a un quartier là, on a futanga. Yo so ngana lobama be ko fiolomide. Parce que makamunaye o ba to mone la ke tali makamunaye, mais ngana lobela rara mingi futanga. Ozomona ko faire no futanga mbongo, atela ki mbongo ya danger te mena zo ka mbongo, e permettre nga na ko futela ba na classe, na ko somba pe provision et ça linga pe bien. Ozo comprendre. Mais ngai depuis na kota na orchestre wana, to tuna wazi ko mutu kanye sa sombelanga. Na ba génétique on so ba carte na somba na mbonga matolo pona yebani na sali succès na ba cri nanga ba benga nga grand animateur yo so ba wazo ba benga chanteur alors il a pas si oh le loi comment on courage à regarder na TV akoma ko traiter nga lo na azoba o la ka sabata mokili mumba ve to suka no mabe to suka no faux nga za ma mille na banga na ngelo te to suka no faux ya faux sozo ke na biso ke na ba télévision na ko ke porter plainte ya tangisanga te papa na muta tangisanga mutongo finga zoba mena so yo so to komana no na WhatsApp te to commenter na bo commenter na ko makuta na sali pe makamunyo so soko moni ke musique eza makamba classe ke na université ke no tangisa musique ya église te musique ya classe te musique eza likambo ya eza art eza art eza ya makila nga bani musique na 40 te nga bani musique awa ba PDG landu ndombe bayebi nga bani musique awa na venir na nso na mpango awa to beta ba musique ozo comprendre ngai na nde na zaboye na ajo ngani na zaboye na ko sala nako nde na zaboye na ajo ngana komi nango na ke bana musique na ajo esimba te musique ba banda ngo na ba 12 ans ba 13 ans Michael Jackson o mula no binza bat ba vie ba bi dans ma musique te ba bi dans ma to pesa ba idéologie makambutu ba seden ba gidake na chant makambutu tout lelo kitira pays so kitira pays c'est générique tant autant générique autant ba biso ba papi louange moi muketo ene eclipse mososo ya na nzembo moko te o tike atike ko sala lekita abina filé o ba to abina ngale ona ba tika boy ngana biso die bisa nzembo ni o piro ba binsi ba mona ko fiolomide yebite bandelan e bandelan ote na cheli ba journaliste ata 50 na cheli ba journaliste ba $50 so bandelinga te bandelan kaka ne bandelan na paye so $50 siko mais zana nzembo izo beta nanu ça a combien de mois yoko sala déjà ba 3 ou 4 mois j'ai belé yo zila ka ton silicotier bima une semaine ba mo ba tomber ngana bisu mais monstre a réclamé qu'il y a non par après voice na mino déjà vous se préparer qui coup de temps mo beta pour na mukola concert ya Maxi bo kanga ba téléphone point katacha voice on ba to yokat biso ba voice na biso do bimisango to zape na voice ba directeur na wana zo chamu noko wana Asan wana ola ta ba kosima ba 15000 francs ayo le kana TV lo ba ngana so mba dendo Asan ngana boko la yo so kenda ta poto yo ta budget so kenda aventurier to tsika ba Japan pamba wana ozo comprendre ole kana TV oyebino yobi waseko ta yo kati no zanti ole bi makama ba futi yo combien ndongo zana tole kina TV na mona ko tongo ozo moto awa na nyona quartier 1 avant na terre jaune kuna na kati so awuti kuna bimi na Pascal ayena quartier 1 na quartier ngana mona ko na mona de ba 3 fois o mati moto
bamisa qui tire bakongo ba ninja bakoma otambwaka na bakashine po ani ba camoufler to tika ba fanti biso to occupé makamate biso to bi futaka nde bana bato to tiki wana ba esclave wana futaka bango atira ba japon pamba wana a prouver sur le contraire yo koleka na TV to finganga zoba yo otangisanga classe au futela minerval oui na zoba maintenant côté lombong côté lombong nzembo ai ya chimie ngako na ba te nzoka ndi seden ta comment nzembo wana vous comprenez banzembo wazio ko batachanga na bango to pas simba okareser mutema naye oh boni boyoko c'est grave atika ba jeu wana pampambana atika ba jeu pampambana futaka ne bana batu o futaka batu te ko nyokola bana batu ko balusaka ba mise batuna lupango no po oche ba karo versas batuna na lupango na ba mise mso ya wana nze aye boye aye répétition boye aliété obeti se silikoti soka ko ikawo wana o sani même Kolo Seben alobaki solo moko abi les jours Kofi Olomide ayaka visite kuna atuni est-ce que si déjà fin du mois yango bozimo loko mais Seben alobaki not ozui par influence car au mo pas ou mais asengaki Kofi pardon te a conseil Kofi mais to lingana parce que vient na biso comme na minto na komagi akomi le roi mutu akomi le roi obi nyama na butu ebi nyama na butu so l'accès talks akomi ka bo otala c'est dans lobanine c'est dans ngolo ba bongo te na biso ko felo mde ki ba futa biso te mais le côté monique mai c'est sopani ya moni biso ke to ba fo musicien boy na boy je te robeta musique o le biso na ndulete vous comprendre o le biso na ndulete au sali programme moko ezake le même jour à concert à Marty le même jour à concert na mino bokanga municipal anniversaire ngana ndeko lo ba boyete so na ngolo ba boy parce que vieux ba sele mission na Willy Kaembe ka bango mbale yo monsieur Willy Kaembe yo ka bo saka be mission na vie na wana na s'adresser na yo parce que yo so vana waze quoi bobeta ka maso na ngana za kazoba ya boko makombo na ngate ya nango danger te mais na za jesaki avant ba yeba yo Willy Kaembe ba yebanga oyo okuta na monde musical yo yebanga liboso mais yo tanga classe ngana de jesaki alors makambo bo kende nango wana to koma mino musika vous comprenez c'est na komo lo babwe parce que quand ngo le kanga makasi comment yo retraité ngai na responsable naza na mwasi na bana na ndako yo le kana TV mutana za zoba na za grand animateur ya mboko na binsaka bato yo za na ebité so yo le kina na koyemba na Congo oyo vous comprenez ngana na tangi classe na kati ba classe na ngai ngana koti pano na 17 ans exploitant ngai pona mineur na ko keno na justice ben oui na mineur ngando beta pa na mwana oyo lelo beni oyo mwana oyo beni wana wabina ya ngonza mari to bita omona na muke apesa eni mwana muke apesa famille ni mwana na carton na kapé à l'époque c'est ça yango tozoloba c'est tout monde ba pour pouvoir comme le na TV atinda même ba sa père ba finga biso bani pani ba ministère mo ba oloba te et puis non ke bisa sous junior wendo e ça non nzembo na yebi yo to yo na ebite atoleki na victoire na yebi nzembo ni yo sala na kitira pays vocal non nini o ponga ne boy na yebite lo yo yembate na mokili nga na yebi yango te et puis ba to yebi na wango yo te tozolo ba mama kitira pa ba muno ko mutali boma po yebi no lo te bimano na makambo yo ebi ke ngana beto na village chete mba o yebi alors continuez sous mais affaire mo ezo kamusa mokili ezo kamusa parce que je sais qu'Abundi na moment moko guerre moko yaki contre ba Gaulois donc défendre na rancune na faire par rapport à toujours défendre vieux parce que place tozali to kolinga te ba manquer fe na biso mais vieux mo azo se respecter te ko le na TV ya lingi ba musicien ba bimate il est le plus beau ya ba musicien congolais peut-être des musiciens le plus beau ya musicien congolais vieux to qui n'est pas toujours yo l'équipe papa chéri atanga moni na za boy nga moni na boy na bogara o sakana te nana nzela minu nana ba option nga na long jambe na za gabari na za ndenge mobali ya zalaka siko vya komoleka na TV mutamaele ne bobaka ke mutamaele agrava biso ba mir na ndaku agrava biso ba na za bogara o sakana te banini boga yo leki jidete molopo o leki je sak jipo na beauté ve moto bukto ki ndepa ito zonge pai biso to après na onyo so lingo sala biso sana na biso oboma biso déjà tozo ndo kunda biso yo kunda nde biso to ndima de makambo ne to boto kotika ngote au moins que tika musique ke va na poto ozo la stade no beta stade robeto ko sala mama na mpiaka
dans l'histoire donc on a exact côté musique na biso côté musique na biso na baisse soko lingo ça spectacle ça le pas nous peut harmonier ça la spectacle kuna zongo changa ba chante au monde ba spectacle ça yo ke lukoma mo stade rendez-vous le 13 biso to beta to chest stade wana to beta les anniversaire nanga to fetongo na ndenge ya parler mais to beta siko nanko to beta siko nanko pour mon puissance na biso et puis bana chango ata mona chango mo yo ta lokuna te parce que eza na nzembo boyo ka kuna te et puis ba cri oyanga ba kari wanze ba interco de marque c'est ba générique yo o mingongo na nga ezali ndenge bolongo livo na nga na TikTok bobeta ngo te so bobeti yango ba na oporter bino plainte mais loko wana to aventure to sola kina to lagi émission na nani Jos Dena voilà to lagi na Jos Dena baki jisaka boma moto parce que na stade ba cri oyo ko boaka ma mingi oyo ka ya binisa bato obomaka moto tikaka ve omoni kozanga koyeba ezali wandam ometonga sai makambo wana sai makambo na sentiment yaka tsaka olengisa biso to lenga to pardon vie na combien opesa biso peut sengelo pardon ofuta biso te depuis na zo kitira un mois yesanga ba la sanga fiche de paye o comprendre oh OK je sais que boy à part ka mbonga bakiselanga mutuka et puis mbongo ya mineur ngana na mbongo et puis car wana so mama car wana so to zongo pa petite sœur nanga Gradis azana elondo azana États-Unis car wana eza car a famille na so mama na primo ya bien parce que eza peut-être que petite sœur au États-Unis abike vie en tout cas zo mutuka oyo faut tikala nango o bando tambo nango comme la président na yo sora za na mo parti na bi toujours semaine après ça revient na $1000 asimilanga po so maramba kare mais pendant zo kare il y a problème ti na mema kare wana na makasi na kocho na kata lupango mais oui ndo moni bakisa mo mbongo wana ozo comprendre mais isanga générique on na beta ba publicité masango na sala ngana kota même boloko pona waze quoi ngana kota boloko na lama na yebi ngo très bien akota biso Suède na mikan na ba faux passeport tozi ba passeport abatu ba vena nga zo passeport avena nga féroce poto ayebi soir en tolwa to bimisa makambu nyoso loko ya lingi toloba makambu tu nana ngo yebi ngote na bakanga biso bakangai bakanga biso dudu che 4 personnes oyo tozaki na ba faux mikanda sadi na zimu kanda passeport na yo na kipona yona ke examen na Suède mundela talibo ebu obinote bakanga biso to kota boloko mais to bimisa kombonete pour te protéger yango no monine to c'est d'un peu à protéger maman va salaire pas Koffi Olomide ozo comprendre balinga mutu ndeni et puis misani na ko sala za na mbongo na président na mbongo bakisela na so mongo toka misani ko sala ngo na sala tout aux alaka na vie bien mais fa comme na soko ba yuma ya mona soko ya na star danser nga bandi musique na 40 te 50 te na bandi musique mona muke tala âge non ba nga na koti et pas na 17 ans ça dit na sali trop ya ko traiter biso boningo traiter biso boité na longoli e boy na bakina studio longo yo ko so longo nga TikTok nde sanga TikTok ngo esani nango bi ya TikTok siko ya pasi ya mo nyozo linga ko sala be mission te po na komi siko na bakanda na komi na kanda ya waze quoi na komi na kanda ya waze quoi na komi na kanda na parce que via comme déborder a finga nga zoba nga na bundele be bitomo bi bagolo ba finga combien de fois ba finga na bandenge tu na poto banini siko omo luka siko bongisa na bagolwa po ba yo chopo na stade bagolwa boya na binote batinda nga na finga fere. Oh, Tikabou, bah secret de Malakanda, en tout cas, je sais que dosé moi mouki, tala wana venayo. Aga vient nga te, aga vient bango. Ça il vient nga, mais to kene boité. Na na ngwe bité ke na sali wase quoi trop. Na na ngwe bien ngote. Mais vers le bail bokabo na musique, mais na relation boso beaucoup. Relation exacte na pese pe mbote te parce que yé deux fois finga nga zoba. Mais zo mta comme ça mutambongo. Et ça rien. To okutana, loba yo soko okufate. Ils sont totalement na samoi. En tout cas, Makamou est assuré. Donc, ils ont vraiment assuré. Beau comprendre. Donc, je sais qu'elle a un peu monté par rapport à Badur, il y a Venaye, Oazé, quoi. Il y a Gobim, ça va dire Moroké. Je sais qu'il y a Zaboué. Donc, Bissonno, c'est ça qui Bissot passe. Beau comprendre, vraiment beau comprendre. Mais, je sais que naïbité. Si que Kobeta na bino na municipal à Massina. Ba chanson nini o bino bo préparer o bo pesa mokolo wana to yema ba yaya ako yema banzemba ba grand chanteur ya ba faux chanteur te ako yema nzemba wa Ferregola ako yema nzemba wa Fali
akoyemba banzembo ya mve na so Marie Paul Amanda Duchesse akoyemba banzembo ya ba Obenita solo Obenita solo obamba yemba wana te obamba yemba wana te Obenita solo akoyemba banzembo papa wemba akoyemba banzembo ya ba grand chanteur point saka liste ya ba grand chanteur on doit comprendre ay banzembo ba akoyemba banzembo ya ba grand chanteur bon ba générique yo presque ba générique on ngana sali ba générique tant yo na sili côté fait mission à te souffler gâteau pour l'anniversaire nanga te souffler gâteau moi na bango to ko sepela te souffler mon gâteau bani le belé to sema me belé to zongi bana changu o dans mot d'ordre ndeka to lobako omona nga chebino banda bokota na chalo kolo toza makambo za koto puis bana changu baza dessine qui tira pays donc ba sepela na Félix Oisé quoi te pour bana changu ba ko yana bango te ba monelo ni ba ke yoka kuna ezate qui tira pays c'est générique. Tant yozo bake chorégraphie bongo chant sikoyo opesa nini pourtant faire rigolo la mati boy tant yembi nzembo wana o yemba ya babeta na mo piano wana oh bato se pela regarde-moi okitonga oki moyembi oh yongo yesu sera makamka banini wa nene kaku oh non mi neti ngai tonga ebisi ngai Taba ebisingai ke je sac au beta place boy na ko sala champ et na yemba et puis nga na yemba non na yemba rapé na bois kaka vous comprendre na ko démontrer batu o nga na zana na kati nzoto batu ebinga na animateur vous comprendre mama ba danser to boyi wana botikela ba lukima na bamboyo mais siko yo boyi banze banina bakri na yo boka matin na martyr mais l'équipe na justice te au mona boza la surpris yo za koto mais kune zo boka kama mais dans na yango comme na stade comme 17h 14h botala babwaki na réseaux sociaux 15h botala babwaki batu baoza o bakoya wana pour l'instant ko s'appelle sous 25 personnes na 25 personnes on peut là ba filmer ba boke le bisoti to yo kaka so yo bima ya to ka so ba boka anter ko de marka simple baka tudi bana balu baba yo beni bana balu ga kwanzo ngamna sabilo ko wana bamba bichiluba en tout cas ça passe bino boye bichiluba ko boka na chiluba na kitaba ba kintaba ona nyoso ba tungule yo pon le chilulu kolanda bango de tono yesu gari wanza mwana mosi badala semio mange mario moni badawani go wesone busoma ya pamba lelo suku mais oyebi kriwana à l'époque nazoyeba au bangisa base belé kolongola bazem na bangisa bango epeli lo babo bayoka ngai nyati ngali omona ngali boso 19 ans et puis bazoleka na TV bazoloba na ngai directeur nazoleka na télévision azoloba keo neti quartier na habité yo na habité oitino so ba Uvira so be wapi ona ba yoni sango je sac ba diamba nana ngobite ke je sac mela diamba tokene no baponga na za sukuna te mwana président mwana ya président na bango Félix Oisé quoi bakatalai baloba mela bangi de oh ngana loba note mwana les professeurs ngana yebisi yo oh l'éducateur ngana zoloba no makambu ngana zoloba na yo okese mo bayebi mamna oloba akatalai ba girer la vérité mwana na ya mela bangi siko n'habite Félix Oisé quoi à l'équipe Bob Marley mam Bob Marley sana mugiya ko salon alayi nani ya Félix Oisé à l'équipe Bourrompela Jaman atana danse oh kasi makaya wana kasi on de sala ke ba cri wana bobina kati na boida esa mais omoni santé na ngani na zate omoni na zate oh bimisela na mise moi kitira pe viso alekinga na nini ngamuta bangi oh babunga to beta musique rendez-vous ngana bino le 13 wana ngana olia lokolo ntabana ngona ono mema na nini na municipal pour no chanta bana kingo na okitane mokula bango na spectacle bango na mama na spectacle moi ce qu'on a dimanche na ce qu'on olia ce qu'on taba na parler vraiment tolo polele wana ozala taba o ba memela ki président pour na osenga pardon
Gabana wana taba mineur nga ko sombela ata mo sanga ko sombela taba bongo te tabana muke tabana ko za ba $20 taba ya solo fo binsa ça $50 $200 gabana na mbongo te mbongo te yango na me tabana na ebite et puis ba longo les pesos muta ameme no ba voice soit disait bolongo les soupoigne fallait bo tike kuna bon er mo benga no bon gabana er mo non c'est pela parce que au panzi biso tonne ko lukama donc nga na luka likambo ya pona longwa ponga na bega après ka stade ba to ka boy na vie mais nzamba bité ko beta stade na te ogeyo kana sonya pa na makamno kuna Oliate après stade Olia ko te lo côté parce que stade on est ko sala mpiaka oui. En tout cas, donc, vous comprendre vraiment, ils ont vraiment chaud, mais il y a ma bête, ils ont chaud, il y a ma bête, ils ont une guerre d'esprit à ma musique. Donc, pour comprendre le loco, il faut à la musicien, il faut à la moute esprit, nimba lo bagara, donc, esprit les kelaraka, ils ont ma musique. Mais, je sais que le lot, tout le monde, ma cambo komi trop ébélé, na ébité. Bon, vous avez contrat na nini à francophonie. En tout cas, biso tozana francophonie aussi la raté goya. Biso na mito tozo concentré dans photo bien ça au pis. Pis ribimi, bato ayoki biso, bato sepeli, bato ba pressé loko et goya nango. Biso tozo kipé na onté. Ba o beta en tout cas, ba bonne chance, courage et puis na apprendre que ba missé il y a héritier. Ba c'est l'accident en tout cas heureusement bato akufite na oki. Na mona isusu na poto ba bersi tomba ndako ezikaki ba makambo mais heureusement mutazo kufate en tout cas batika mona batu asala bon na biteke na sima mutu mais en tout cas héritier tongo zo kende faut chaka makambo nyoso na boka nzambe faut chaka maboko na makambo nyoso na boka nzambe po milimo batu ezawana ezaka ba risque ndo mona ngala kende to beta to kendaki na tonto Félix Oise kwa na nyo na luozi musika oyinga na kaka luozi pongo na boka un crocodile luozi ebi ke to ke voyage wana to ke voyage ba mission so boya ngala benga président na tuni président comment yo to kende na musique ezalaka exécuter réclamation après mais ba musicien au moins 5 musiciens na ok na ngate na yo ka ba solo ba musicien ba petit tiers mususu bana bi ve to kenda ko to mwanda tozongi tukati toyoza mbongo awa via tomboka lingo bamba soma banga tokebeta na nga ça va ndoki mamisa baboya kina bango ka banzela musika lifuta malonga ezate to kesko ti na luozi to beti pe concert eleki mboka molili to kuna ka bakwanga banini to vanda to beti pe ndule leki taka luozi ali okoti nzela ki mpese ok dati ko bandale susu masina ti maluku apoke mona fleuve apoka ti sous fleuve na bac na ba image wana awa to ko makuna boye ndule site ozonga boye na kata bis atindi cousin na yeso ki mona ya tata mwasi na ye akoma muta bureau ya orchestre aye apesa nga $20 boye bisanga so na to sala accident bien na dinde na fleuve na kufi $20 ezalaki ya kolia tu $20 kandi futi na nga siko fia do respecter nga do respecter nga te nga tata mukolo boy et puis petit no asalele ba makamno orchestre nga kima waze kona poto te yima loba ki je saka linga poto te poto mamna kende na zonga nga lokwa ba leki na bazo ke ba poto boy nga esanga plaisir nga za kinoa na okende poto na zongi ata leo na zu mukanda mena nous ameni na kini vous comprenez na tiko kimi na poto te elo ni ya mabonga sala waze kwa aloba ngona mokilio po ba voice po mta réclamer ba droit na ye bo onyo songa na sala bo la munanga pana ata moko pana ezaka te elo ni nga na sala ye na bimana mwasi na ete vous comprenez na bimana mwasi na ete makamute ati pana zongi na orchestre mta sele ba kusa osombe blog na supermarché so na petit mabina chez les poisons pourquoi na sali yangote ngam non zula na bimisaki len susu bu na bimi boye moi chéri na emoko ya wana nga na bimi na eti na kena tiki na 7e ri boye na boye ko somba mwa nini boye ngai na sala makambo wana nyoso mais biso to zara mabe oyo leka na télévision nga pasi na nga so na tomboki bozo mona oloba boye bato wa comprendre na kanda parce que vie a sele mission na Willy Kaimbe 2 fois petana ebo ko makombo na ete et un jour to bandi susu
ese petana bochaki na kota bata maele do ngana zoba mais zoba wana sikwa za mama na animateur ngana ebite Félix Oiseau quoi ceux qui batie ba bibo yo soka mutu mo vena nzela bi ah ba Félix Oiseau ka ba grand chanteur ngomona mais nga benga nga grand animateur faut se pelana animateur moko boye o ya zakana ka sene ya munene wa bundisa ba animateur tout ya Congo na imposa na mboka oyo na na ngebi je sakte leo na pesi comme 1000 au moins de tamboli mission ba yeba ke bongo 100 bombes mais 1000 ba tout ba kanyango alors vieux loko ya lingi ki ya mona ka danger yo dal ba mbongo za millionnaire biso to za luka biso na ndenge monso luka biso biso to abana nzambe to zela yo soko kangisa biso to ndima boloko na kota boloko na Allemagne boso na koti bolo kangisa biso to za prêt na nyoso oyo lingo sala na biso to za prêt na yo to alo bembe to banga opolata po lingo sala ba via bana batu biso abota so na banzete abota so na banzete babota biso so na nini yonde uita likolo yo Yesu maramba verbe ezate moni bato oyo bakaloa bayaka na kamnete ba verbe oyo na verbe moko boye neti oye okosaka bato moni soki mosambali te makamoni ezate ah yembande buakande binande yango wana yembande binande buakande yango je sais que bozela bozela bientôt donc bozala déjà ya kosepela album ezana na cuisine bazolamba nanu bazolamba bientôt bokoyoka ba cri ya somo bokoyoka ba cri ngana oki mwa ndambu mais na ebisio plaisir déjà nazaki nango na studio na ebité bozela bino bokosepela vraiment donc ekozala vraiment somo mingi vraiment je sais que tu peux lelo tozomona bamambo ezocircule ezobouge kine le padre a se retiré na mambo etali kobeta na francophonie. Ah bon? Oui, le padre a retiré à mon un peu flou organisateur par rapport au nenge ba solo la nenge ba yokani mais moi ba tripotage mo koti wana. OK. Ba tripotage mo koti na ebito ata moi un mot moko pona ba golo to na faire gola. Ah, bon ça ma musique hein parce que les entreprises amunene. Vous comprenez les entreprises amunene azapena batu. So amonique ma harmonie za clarté. Ayu matin. Vous comprenez il y a makambo azapena administration so amonique ça va si ça ne va pas ça ne va pas. Il y a le connaître ngana za boy so na monique ngo bongo betanga ki quit. Bon, nandimi. Bopesanga peut-être $10,000 par exemple. $10,000 après un mot beaucoup mis sur até. Toi 6,000 mon ah. Moi qui non déjà moi ja parce que tu obé ta machine makambo to ndenge za la bana ba te faut quelque chose makambo tout. Bon, on a évité aux Anasimanango, mais on a pesqué exemple. Adam, tout le temps, on que ça ne va pas. Voilà. Mais ranking musical quand même, ils ont qui n'ont bien tout, ils ont qui ne peuvent pas bien au bon musique. Bon, musique il faut ni ma guerre, ni ma ba fingayo, ni ma ba lo ba makambo. So pour ça nous makambo on a te biso to dai batu otoko yo lo ba su boita. Pour batu biso to ba je ça toi na eloko profiter na mokili. Mais so moni ba makambo eza ba biloko za zo ba na ba télévision na ba réseaux sociaux ba nini ko dénigrer biso ya dénigrer ka ba mission na yi. Ya lenga ba Fabregas, alenga ba Héritier, vous comprendre. Bana batu. Oh bana batu. Yo ka ba rankina bana no mo bota. Ya na sens hein. Yo ka ba rankina bana no ka boyo bota. Lelo zo sutukela Kofi. Ah sutukela Kofi nga sina yimba na Kofi. Bla bla bla, tu pas beaucoup comme un perroquet. On a payé Kangaka. Mais comment ça c'est le moment dans le quartier latin. Vieux, fais gaffe. Na maman animateur, na beta Zénith. Pour Kofi Kundula ya nini ya martyr wana aroya na été. Yesu ka boulé ke ba yemba na Kofi au pire na bango wana ba yemba. Yo ko na te. Vera mboku ta beta masolo na mais ya ko maka Kofi ta biso Kofi ta bi nga futa ka ba misente wana ko tonga te. Ya lobi ke o ba misana ba sombela ba misana ba mituka ba nini ba mbongo makila bato ba kisi atonga bana bato te na boye ko tanga ba kombo ba miso ya tangaki eza ko tonga te tongo zolo ba ke o bana ana ba simba ba kisi ba olia ba mbongo makila bato yo lobaki orbeta stade na ye orbeta stade na makila bato te na ngoni sikoyo stade wana na ngona bomi muto. Il veut faut 50 personnes pour stade wana etonda. Ou bien petit concert wana oziba maman ya lingwa la balamba ba madesu na baloso libanda stade wana na debier wana sko bato wana ba wana ni bato ba ya po congolais lingwa molia na mama romela wana bato ya sega ya boy ve biso zaka na toze la ka dimanche
Vous avez la somme dimanche. Hein? Donc, au petit mbamba boinaï. Donc, ma musique est grave, et comme somme ming. Lelo, je sais que na mambunyo surtout s'est passé. Hier, na landa ki émission moko. Avant na ntoko ma émission ya Willy Kaembe. Avant hier plutôt. Vers le béabino, ngana ba petit na nga to kabwani na ndenge ya musique, na ndenge ya kimia, na ndenge ya calme. Mais peut-être celui to kutani to pesa na mbote na ebité wana ezaki ba maloba moko ya ko flatter et par après aye ko tsuba lisusu mbeli donc to ebité ezo salama ezo kende boyo ndenge nini pourtant bino boza bato yo donc kozanga no na martyr vraiment apparemment ezo salanga moi passer pour na ebi yo soko zalaki donc chaud yanga lege na succès. Martyr, c'est moi. Oh. Parce que quand on a un grand animateur, il y a un grand chanteur, il y a un grand animateur. Différence, c'est que il y a un succès. Parce que il y a un biloko, il y a un monnaie, à part le générique. Et puis, c'est un film, vous comprenez? Un petit film, vous bini. Mais biloko, il y a sabatu. Yo yebi, yo nanga. Les gens qui ont boîte, na terrasse nombe, na Britannia. Ok, na kapela kuna. Oh, bakari wanze banterko de marcation de betaka. Nakosi? Mais oui. Il y a boulé ce qu'on a bâti de bord, on a fabriqué c'est TikTok, on a na émission. Bon, on va voir. Il y a le bambanga passé, mais oh le bien solo là, en tout cas vieux net nga. Oh, il y a des fois au fin il est très naza zoba. Na rotika la ko sola suna Félix Oise ka te timuko na kokufa ate bembe na ngata na kufi vie ko contribuer ata sans fanté na lo bango lelo ata na kufi ko ye bembe na ngate po famille na nga zangi mbongo kunda ngate o batangi sanga na rotika la ko sola no te soko moni ngata na ombasu ata na junine ata na kufa ko ya na oto ko sunga ngate parce que olinga ngate c'est tout. Ok, merci beaucoup. Naba balandinyo surtout. Ya biso ya Koba Plus, hein. Monga na benga bon bandimi ya Koba Plus. Boyebi biso nyonso donc rendez-vous. To kota to s'abonner. Boyebi ka ndenge zalaka. Je sais que tu peux y mot de la fin na yo. Mot de la fin o bazala beso ba contacter nga abeti plus 243 85 44 20 245. Je répète 085 44 20 245. Na ebike na sala émission yo. Je suis en colère, il y a vieux. Je suis clair, je suis en colère, il y a vieux parce que vieux a comme déconné. Vieux a comme déconné. Je suis salé trop. Il y a ces lignes. Si vous mutuka oya sombelanga be lupango oya sombelanga. Souvenir ni munene ni nga zana na kitira pays vie. Vel, biso to tamboura na Samoi. Biso to tamboura na Samoi. Mutatambola likola moi azate. Ko fingo zo finga na azoba. Kofingo do continue ka kofinga ndongo do banga na azoba ngana oseko mukwa le 13 na pesi mbote na de kisha na Rotterdam ya Léon Manaja Lukau Emily Nzema mama muziki ya tous pepele ya mbetolo na pesi mbote na Maître Patrick Moulamba na kati États-Unis Maître Patrick Moulamba na on insister Maître Patrick Moulamba na pesi mbote na Patrick Malumba CNSS na pesi mbote na Cisco Mulongo en désordre Cisco Mulongo na pesi mbote na le baron Gimenga ya bino yango wana bo contacter nga o artiste msuba la mission oyo so za na besoin au région de biso ou bien kana numéro soit ta bengio au PC numéro nanga okutani pona ba répéter pour biso déjà tout ça déjà to travailler studio ndou to préparer studio na ndule ya ndule za bato biso bato na ndule ngo ozala ndule za le 12 août to futa di mbongo déjà kala to futa déjà mbongo kala to futa déjà mbongo à partir le premier ndo mona ba bandero le mati voilà. Ok, merci beaucoup Naba Landinyo surtout ya Koba Plus to pesi bino vraiment merci. Donc ba o ba sabona kité ba o ba nimba za landeti na moi retard ke ba ko rater mambo bien hein ke ba ko rater mambo bien donc s'abonner vraiment donc Hollanda ba info donc je sais que boko joyer les sous to ko sala les sous na concert hein na ko mix up no les sous moi flèche ndambu ya ba cri donc bo c'est là boko mona boko sepela en tout cas
silikoti bato bakompana yango te tosala mosala ofutaka te bambongo nyonso kaka ogolaka okomisa miziki nde dojo osalisaka biso nde ba physique silikoti dansa ya botika boye donc sentiment ya kosakala te donc émission nde tika esila te continue kaka donc talaka bakria boye babiloko toyeba eke il faut bimela bakote wana mais échanger fréquence bino boyebi kaka je sais que so akangi miso afongoli boye cré bimi akangi miso afongoli cré bimi donc ya kosakana te donc merci na balandi nyonso tout Fabrice Ngoma na États-Unis yo yebi Trésor na France yo yebi Trésor Mutombo tozo zelati sikoyo donc plaisir à trop andi donc so bomoni ba image ya kitoko ya propre boezo bimabo donc les grands ya ba les grands Lorenzo mwana muke na bangenge na yeso ka simbi machine asimbi caméra donc à trop bye na ba nyonso tout balandi